la paix, je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1, ouvrez la paix, ouvrez la paix. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone, alles wegen le Babylon. Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Ouvrez la paix, ouvrez la paix, ouvrez la paix, ouvrez la paix. Mais des Brazza, ça mundele, non? Et c'est des Brazza qui ont une histoire à Congo. sikoyo ye koko ngalema azalaka nani na nkati ya ngalema Siko wana fo watu na des Brazza. chef coutumier Ya Ngalema. ya ngalema Yemtateka Ngalema. Mikolo baninga na ngai. komune papa kanza Papa Pierre Kanza. aza na bana na ye Oh, viens ça le prince Azali, grand sa père. Oh, abandai ko ya kofanda na ozone, akolaki na ozone. Epai ya bandeko na biso oyo bakoko bazonga na mokili ya milimo Julio Kapeta Tshisekedi. Donc yemtaza mutu ya mboka. Donc esengi Congo to sangana to tika nanu makambu ya ba nini to sangana biso tu poto tia makambu na mesa to komi na tango ya suka poto silisa mundele. mbote na bandeko balandi nyonso balandaka émission bokoko bayindo masolo na biso toujours tozali nga ndeko na bino kongo alenga napesi bino mbote mingi esika bozali ya solo kimi ezala na mabota na bino bandeko tokosola lelo émission oyo toye mpo tosola makambo etali bakomi na biso na bandi na nsima na biso ozali komona foto na biso ya capitale na biso ya Kinshasa oyo ezali komi na Kinshasa. Donc, toza na presque plus de 20 communes na kati ya Kinshasa. 24 communes ne toyebeli yango, toyebi te so babakisa. Donc, bandeko na ngai, toza na bacommune. Commune nyonso na kati ya Kinshasa ezali na histoire nango. Biso toza bana Bumbu, commune ya Bumbu babengaka yango Sangolo Zaku. Sangolo Zaku, makasi na yo moko na Lingala. Batu oyo bavandi na Selemba oyo basalaka makasi na bango bazwaka mpe mabele oyo lelo ekoma Bumbu. Ngiri eza na histoire nango, chaque commune eza na histoire nango. Yango lelo toyambeli bino moko oyo azali ressortissant ya commune ya Ngalema. Tokosola commune ya Ngalema mpo toyeba baverité oyo ebombami na kati ya commune ya Ngalema. Boyebeke ya solo bato mingi balobi commune ya Ngalema ezali ya koko ya Niarchos oyo tobengaki Mumbele. Niarchos alobi koko na ye Ngalema, yo Ngalema azali koko ya Niarchos. Tokoyoka mpe verite lelo, bokoyoka mopaya oyo ngai nayambeli bino mokola lelo. Mbote ndeko. Mbote ndeko Kongo alenga. En tout cas, merci mingi ndeko na ngai, bandeko baza kolanda yo bakolinga bayeba Kongo alenga ayambi nani, kombo nani. Kombo nanga ezali Kupovela Kanga. Babenga nga bongo Kolode Kanga. Nazali nabotami na komini ya Ngalema. Nakoli na komini ya Ngalema mais nayaki kokola mingi awa kote toyaki na mboka wa kotambola mpona comprendre makambo ndenge etambola na mokili nafandi awa na mboka Allemagne. Ça fait des temps. En tout cas, toko yeba obotami na famille nini, papa na yo, bobotami combien, boza combien na libota? Nabotami na libota ya papa Kanga Ndongala, babengaki ye Mbuta Gracia. Bato nyonso banda kobenga Mbuta Gracia na komini ya Ngalema. Tobotamaki 7 personnes, mais lelo na libota na biso totikali 4 personnes. Na libota ya papa Kanga totikali 4 personnes, tozali bongo na Jeanne Kanga oyo azali grande sœur na biso oyo atikali mokolo ene na biso ya famille ezalaki Isdor na Mbulu Piton ya Piton azalaki soldat garde républicain na deuxième république afandaki asalaki na Bonsek bataillon sécurité azalaki gère asalaki mosala mingi na kati ya bataillon na kati ya gère kuna na kati ya Kantiachi atambolaki mpo ba gère basalaka misala par-ci, cavalier, moto, tout en escorte, bango bakipe mambo etali présidence. En tout cas, Matondo.
Et Donc, puis, tozali na André hmm. Kanga et Gelor Kanga. Donc, tozali biso 4. Bongo papa azalaki nani? Papa na ngai azali notable ya commune ya Ngaliema. Donc, mpona kokabola ozone, mbinza ozone. Mpo Ngaliema ebandaka na ozone. Ngaliema bato bazalaka te na commune ya Ngaliema. Tozalaka Ngalema ezalaka zamba Ngaliema ezalaka bato ndenge Mbungu bazalaka te. ayaki sangolo zaku Donc, zamba. Ngaliema ezalaki zamba, à part mindele bazalaki na Delvaux, Hmm. bazalaki na baferme na bango, baplantation ya mindele bazalaki na Delvaux. Donc, Tolobaki bato bazalaki Kitambo ezali mokolo ya Ngalema. Kitambo ezali mokolo ya Ngaliema. Ngaliema esalami ebandi kosala vers les années 59. Fo père na ngai moto asala Ngaliema. Premier habitant ya Ngaliema eza père na ngai. Papa na ona ndenge nini po parce que bato balobi ke koko ya Niakos Ngalema. Siko Non. papa na asala ngo ndenge nini? Te Ngaliema koko ni akosa Ngaliema te. Ngaliema ezali ya ba papa Pierre Kanza. Père Kanza zanani. Pierre Kanza azali chef coutumier oyo azalaki na Malweka. Abandaki kovanda na Malweka. Papa Pierre Kanza abotaki ya Sabu Kanza, baya André, baza ebele bamusu baza na France, ba grande sœur na biso baza na France, ba Henriette, donc na vie na biso les princes Nzaba quoi, bazalaki prince ya royauté quoi, oyo penza asimbaki oyo azalaki ye mtalingai kozala asimba royauté wana po komina Siko Ngaliema. kombo wana kombo ya Ngalema ndenge nini Ngalema papa neti vie na biso Niakos alobaka Ngalema koko na ye. Siko Ngalema auta wapi? misiko Ngaliema kozala ya bango ndenge nini soki Ngaliema moni histoire yango histoire ya Congo Po photo papa na ye azalaki notable donc ye Histoire mutu akoma makambo ebele. omoni Ngaliema ne odeti ta bana se Ngaliema ebandaki tant ba ozone Ngaliema commune présidentielle ozone eza quartier présidentiel. Donc soko silisi outi na Kitambo ndenge to outi ebaleka moni te ke Congo Congo ebaleka ke lakisi de ya makambo ebele tant to komi ka à partir ya kobanda Ngaliema na Sanik mabanga ebandi na Congo ke tina ba Congo. Et donc eza navigable te fleuve Congo ebandi mobulu nango à partir ya Ngaliema Ya mabanga wana. ya mabanga wana ekei ti kote ya Matadi kote wana ekozala navigable te mindele bazalaki wana bavandaki wana ti donc ti Ngaliema esalami ti père asali Ngaliema mpo abandaki komona distance wana ya koutaka ntango na Kitambo po grande sœur na ngai na grand frère na ya Piton babotami na Kitambo ya Piton ba 57 père abi te awa na mofanda soki Kitambo te mpona benda nakende kote mosusu azongi neti kota Malweka akepema na Malweka mpo Malweka eza quartier kala Malweka ebanda liboso ya ozone même chef coutumier papa Kanza anda ovana na Malweka Po siko ozone na Delvaux badelvo ye nsima badelvaux baipene eye nsima nyonso toyaki bazamba. or nsima Donc premier oyo ville ya liboso mpe bato bakomi kovanda eza ozone toaki na ozone na cité Baudouin na cité Baudouin. cité c'est combattant donc Ngaliema ozone c'est combattant pon ozone tozalaki na 5 avenue 6 avenue ntango esalamaka mpe donc avenue yango ezalaki avenue tobandi na route Matadi toye Malweka Luzizila Diomi Kingotolo Table Ronde ozone esukaki wana ozone ayeka na 6 avenue avec le temps bato bakomi koya bato baye mpe ti ozone esali bakartier ekomi kosalama ti si je me rappelle baage mosusu namona Dielo Mbinzi esalami quartier moko to bato bakei na biso mpe bato biso na tik quartier moko ekumi ebimi kuna soki Dielo Mbinza tozomona na histoire donc sikoyo tolobaki ntango zone esalami toloba bakartier lokola badelvaux nyonso to eye nsima ozone eye nsima ozone si je me rappelle papa Montfleury esalami na 80 to 87 soki combien Montfleury te Montfleury esalami na 86 Montfleury ezala te
mon frère ezala zamba. Mais pourquoi papa Labino, au lieu que papa Labino, parce que papa Labino, tant qu'il na ozone, à côté qui bat nos zones, to, yé mutu, babanda qui bat el bosso, ba sombaka bazam, ba mabele, Te papa biso akutaka bato wana te. à côté bat nos zones té, Papa akendaka bulo na Kitambo. na Na gitambo. kotala ite expo wana. Akendaka bulo ntango akendaka soki azongi koto wana mona koto eza vrai. Alui ana kofanda awa. À ce peu d'avant, na ozone, wa. Sepeli abongisi asali mwa esika na ye moko ape magasin. Mundenge tolekaka na mwa sobe te. Komo bule nabongisa ngo nanu. Asali mwa esika ne moko ti ape maka banini. Tia abi ate tofana fanda awa. Atongi ndao. Ekomi sikoyo ebuli afanda wana. Balingi te. Banana balingaki te. Bato bomoni mindele ezalaki quartier mindele moto kovanda wana pe te en plus ezalaki na bakonzi tozalaki na papa na biso première commissaire ya la police Kele Longange na Kitambo. Wana ye papa kelo lunganga na ovanda wapi. Papa Kele afanda na Kitambo. Bazuta gitambo, bazo Te ya. baya kosoni te ye sikoyo aza kuta la police atindaka basoda mpe baya kopanza bato Bazo tonga. balinga batonga sikoyo pere ayebisaka bato bovanda luzizila yango moni avei na biso mpongo nango luzizila. Baba na bino wa. Ayebisaka bato bozela bala terre quoi bala terre bozela esimba tovanda ntango esalaki bongo chef coutumier aye mpe bakoti moni yango makambo ya Congo chef coutumier mpe aboyi te neti okofanda te pere abi te tika na kovanda bachef coutumier bazalaki pembeni ya nzinga ozone wana. chef coutumier azalaka moko sikoyo yango sikoyo likambo yango mpe fo tolandela yango chef coutumier azalaka moko nga nayebi chef coutumier kaka papa Pierre Kanza sikoyo lelo ebima bachef coutumier bakoma ebele. Papa Pierre Kanza ntango akufi trone efale etika na prince papa Pierre Kanza bana ovanda wapi. Papa Pierre Kanza ntango sikoyo ozone esalami papa Pierre Kanza mpe aye kozwa mpe bapale na ozone. Papa Pierre Kanza azwi pale petit frère n'est pas zwi aveni mosusu papa aveni Malweka bango nyonso basepeli na quartier wana. quartier mpe ozone esalami bato bakomi koya. bato bakomi koya ti ozone mpe ti ozone ezofungwama ti ozone mpe esalama lelo ozone ekomi grand. Koko Ngalema na epoko na ye azalaka wapi boyebaka ye. Papa attaque notaire histoire wana. Histoire sikoyo ya Congo omoni teke histoire ya Congo tokoma kosolola yango lelo tosolola yango kaka à partir ya deuxième république. Histoire ya Congo tosolola yango à partir ya deuxième république ntango Mobutu. sikoyo tosalaka sikoyo toignore sikoyo première république ndenge ya histoire or balobi ke likambo tu fo bozonga nano na nsima fo bozonga na source mpo boyeba ndenge ya kotambola. Toloba histoire ya Congo jamais expliquer biso na ntango ya Kasavubu. Babetaka lisolo ya ntango ya Kasavubu te masolo ezalaka ndenge nini mpo sikoyo kozone esalami na ntango ya epoko na ntango ya Kasavubu 59 pere bandi kosala yango ba 60 bayepanza na 61 na 60 mpena nde efandi mpenaka esalami commune bandimi yango makambo tu. Matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi première partie na biso bo comprendre mwa moke na likambo etali mbinza oyo tobengi Ngalema. Bandeko na ngai histoire ezali ebele yango tolobi bandeko nyonso tu oyo boyebi histoire ya bakomine na biso bobenga Kongo alenga awa na poto ifo tosololaka yango bana na biso mpe bayeba histoire ya bakomine na biso pa towuta bapapa na bango touta tovanda ndenge nini. Tala lelo toye comprendre ndenge papa na biso ndeko na biso Kanga aza koloba na biso bandeko nzoka nde première république yango nde histoire biso fo toyebaka. Alors ntango toza koyeba te biso tolobaka makambo etali Mobutu makambo etali deuxième république nzoka histoire ya mboka na biso Congo to histoire ya capitaine na biso Kinshasa ebandi na ntango Mobutu te. Tozalaki na Léopoldville déjà Kombo tozalaka mpe na capitale ezalaki Boma est toyebaka yango donc ya solo bandeko ezali mpasi papa na biso ndeko Kanga tozongi so epai na yo papa Claude likambo kaka oyo ya Niarchos lelo bandeko nyonso tu bakamarade ya Niarchos bakolanda yo
baza kolobaki balobi ke no Mbinza ezali ya koko ya Niarchos. Koko ya Niarchos kombo na ye Ngalema azali camarade na ye ezali koko oyo azalaki na Brazzaville. Mbinza ozone ezali soki tolobi makambo ya royauté tokoyebisa yango ezali mpona papa Pierre Kanza. Donc tozalaka na vie na biso azali ti lelo vie nzaba. Donc kitambo bayebi mpo kitambo ya première commune ya Kinshasa. Kitambo ya première capitale ya commune ya Kinshasa. Bayebi vie nzaba toyaki na bavia bazalaki na bayoka lokole ba patron son John Masamba basimbaki bayoka lokole. Donc oyebi kaka Mbinza esimbaki Mbinza ntango eyaki mpena Mbinza esimbaki masolo to donc toza na bambuta mashakado do bato oyo do bambiaka ya Mbinza ko bambuta mashakado bafamille ezali ya Mbinza bastar nini oyo oyebi na kati ya Mbinza oyo babima na kati ya Mbinza. Me Mbinza soki totali na bamama Mbinza bimisa makambo ya danse Mbinza bimisa bamama Pongolof bambuta mashakado bashora mukoko bien mayo jaune. Donc babime to mebele ya Mbinza na basoda mais basoda kasi basoda bazalaka na Mbinza bazala na Mbinza ti basoda bazala na Mbinza bango tout donc nga na mona babuza mabe biso tokoli na Mbinza wana donc toyebi ndenge donc bandi nano na kantiati nayebi kantiati banda première république première basoda ya kantiati donc bapapa na ngai donc na kantiati ndenge esalami toza ya biso. Donc, nous avons cité, donc, dans le quartier présidentiel, ce qui commence au sein de camp pour toucher Bisson Baramoko pour tourner dans camp. Voisin dans Bisson, tous en voisin dans camp, aux zones. Alors, c'est quoi Lelo, Papa Claude Kanga? Lelo, en tant que moi, na notaire, Oyo, Papa Nayo, azalaki premier habitant, na kati ya Mbinza aux zones. Lelo, ça la condamné dans le monde à Keno. Tant bazolobela Mbinza mais tata oyo yo aboti yo bazolobela ye te histoire na ye mpe ezali ignoré alosala ko ndenge nini ezalaki ebele eza mawa mingi nalandaka buko mosusu débat ya masolo ya Mbinza batuni notre historien ya Congo Thomas Lowaka l'honorable Thomas Lowaka grand frère que j'ai salué en passant. Batuni lisolo ya ozone ya Mbinza bien ngalie makutu botika. Bon, bato basala ngoto boisalami nango kaka sikate kalate ngale mesalami ngale mesalami tant so ava ya botama donc tant so ayeba kité fala tout na histoire yango histoire ya Congo to kokoma yango na oyo toyoka pe oyo to viva oralement to pour histoire mundele abeta histoire na biso na ndenge atia biso na ignorance to mina abimisa histoire na biso kaka tout ya mabe azwango lokola ya kitoko me abebisi yango na suka donc eza dommage mingi bon biso peut-être bahabita après ya ozone ya liboso donc na première commissaire de zone na biso papa Paulus ye nazalaki première commissaire de zone omoni bakongo ntango makambo wana ezalaki lokola mwa mobulu entre bakongo na bato ya bandonu neti bayaka yango mpo mondele abebisa mpo asala lokola asalire biso omoni te katie bazombo bayaka bambata bokomi kopingana bozaka peuple moko toza peuple moko outi kota touti na mbanza Kongo mamaki pavita bimina bayaka Kinshasa bato ya liboso bahabita liboso bayaka Kinshasa ezali bakongo Kinshasa ezali bakongo ntango tokobeta masolo eza ebele so yango tomonaka mpe na Kinshasa bakombo ya baveni nyonso tomona kaka na kikongo po omoni ntango trouble ezalaki wana papa Ngafani premier commissaire azalaki na Kitambo commissaire zone na Kitambo premier commissaire de zone ya Kitambo papa Ngafani ye moto aordonnaki basala aux zones mpo bazalaki na bacontaki ya bien na papa Kitambo wana bakoyaki na ye ya première commissaire de zone na biso ezalaki papa Paulus oyo ya Muyaka papa Paulus après papa Moyo ayekoya wana bazala papa oyo bayebaki nga ndenge nabotami ndenge mpe namoni bango papa Paulus papa Moyo donc ozone tobandi kokende na ozone tie bandi kochange mvibudulu aye biso mpe tozokola de génération donc ozone eza na histoire na yango quoi donc tolobaki
nkombo wana ya ngalema te bapesa yango nkombo ya ngalema bino bana banotere oyo mpena boza na kati ya ngalema bozalaka contre yango mpo parce ke ye moko koko ngalema yango toyebi te eloko nini asala na kati ya ngalema. asala lonkoko ngalema eza yango sikoyo omoni histoire ya ngalema mpo toluka toyeba yango mpe bien mpo mundele bakomela biso histoire na ye maintenant omoni bato bayaki kovanda na kini bateke to teke eumu ndenge ezolobama omoni yango tozozwa mobulu ya makambo ti bainfiltre biso lelo mpo mpe niaka yemba ti bainfiltre biso na koko ngalema asololaka na de braza siko koko mais de braza ngalema aza mundele no ese de braza akobetela biso histoire ya congo sikoyo ye koko ngalema azalaka nani na kati ya ngalema sikoyo wana fo watuna de braza fo watuna de braza mpo de braza sikoyo bango baza mindele basalaka masolo na ndenge na bango bandeko makambo bato ezali somo bandeko tokoyeba baverité na makambo etali bacommune donc watuna de braza vraiment en tout cas papa Claude Kanga aye komonisa biso verité makambo ebele koko ngalema koko ya nyakos bandeko bamasa ave niaka bino tolanda ngai ezalaki koko ngalema bato balobaka o azalaka roi koko ngalema azalaka roi wapi sikoyo place nini baroi bazalaka boni na royaume baroi bazalaka boni azalaki ntango mosusu chef ya clan ya mwa coutume ya clan moko boye clan azalaki chef ya clan azalaki roi te sikoyo soki totieke chef koko ngalema azalaki roi sikoyo combien de roi bazalaki na royaume congo po bachef de clan babimisa bango lelo baroi mais sikoyo baroi bakozala combien po soki clan nyonso ekomi clan tata oyo awutaki aye kokota na ngalema oyo totanga nkombo na ye tout de suite papa nani Pierre Kanza Pierre Kanza soko papa Pierre Kanza azalaki nani papa Pierre Kanza azali chef coutumier aza chef coutumier ya ngalema ye mutu ateka ngalema mikolo baninga na ngai komune papa Kanza papa Pierre Kanza aza na bana na ye Vienzaba le prince azali grand sapeur bien wana beta baforme danger Vienzaba atambola na moto surtout abana mike Vienzaba atambola na bamoto mpenza ya danger mwana mpenza prince donc papa Kanza wana ye nde kolo ngalema parce que ye mutu aza chef soto bakolo ngalema donc c'est papa Kanza mais baignora ye baignora kasi histoire totambola na histoire ya mondele histoire falsification ya histoire ti totambola na histoire ya lokuta ti Vienzaba azalaki donc azali vie wana azali te oyo Vienzaba azali vie azali prince na kini bayebaki Vienzaba donc baministre mosusu baza lelo bayebi vie wana baministre mosusu lelo bazali bayebi oyo bayebi histoire ya congo histoire ya congo bayebi Vienzaba mpo ozone mbinza ezalaki na baprêtre nango surtout ozone ozbeki na zone na biso kaka na si avenue wana tozalaki na 3 grand prêtre ezalaki ya pito na mbulu Isidore na mbulu ngonga grand esprit tozalaki na loking lokange napesi mpe lycée konde mbote na yo lycée konde lokange bopunza bana ozone bana delivo lokange bopunza ve loking yaya na zebra force moko oyo basili bayaka na ozone po ozone mbitsa ozone mpe bisa bagrand yanke ozoni makambo ebele bimako te wana mpo eza kitambo te donc makambo te osala na kitambo yango esalama na ozone mpo bata kitambo na ozone toza bato basala kitambobato basala ozone bauta kitambo la plupart donc oza neti bato basala bumbu bauta selemba yango omoni sikoyo tellement omoni média ndenge tozosola na média eza makambo mosusu omoni te babimisa vie dikando toro babimisi lokola vie dikando toro na ndenge ya ignorance mpo na ndenge ya média dikando moto ayaka na makambo ya griffe mpo moto oexplike mutu ke Valentino Omo Gianni Versace c'est Yves Dikando bato banda kobeta bilamba bazobela griffe te vie dikando moto ayaki na mosolo akosolola griffe mais falsification ya histoire bandeko na ngai bandeko masolo ezali ebele kasi boyebi ke ngonga ezalaka kaka ngonga vraiment en tout cas Mbuta Claude Kanga makambo oyebisi biso lelo ezali makambo ya kokamwa
toza kocomprendre te makambo oyo vraiment bandeko likambo nini yango eza kosalama ke baignore bato baza kokoma histoire mo baza kofalsifie ndenge elobi nango Mbuta Lumumba koko na biso ya alobaka ke ya solo histoire na biso bakongolais biso moko bakongolais fo tokoma yango me soki biso moko toza kofalsifie yango bandeko ezali mawa mingi. Mbuta Claude Kanga tokomi na suka ya masolo na biso oyo ezali première partie toyebi ke ya solo bandeko bo réagir na likambo teli nzoka nde komini ya Ngalema bandeko na ngai kombo wana ya Ngalema koko Ngalema azalaka na ye roi te histoire na ye mpe toyebaka te tomonaka Niakos koko na ye Ngalema toyebi te histoire yango ebandaka ndenge nini Niakos aza muteke Muteke. bato balobaka o Kinshasa eza ya bateke nzoko nde Kinshasa ezalaka nango mabele ezalaka nango na bato te bato ya liboso oyo bayaki kovanda na kati ya Kinshasa toloba eza bakongo bautaka na Congo central baye wana donc to bateke bauta na Brazzaville po baya bakatisa baya na kati ya Kinshasa. Omoni ntango mundele ayaki mundele asala biso donc azwi boya ménager kaka bino me atie bino embrouillement mpo boyinana bobimisa lokola bato mosusu baza bapaya bato mosusu baza bato mosusu mpo mundele akomelaka na Congo central capitale ya liboso ezala na Congo central parce que Congo central wana Kinshasa nyonso ezalaki Congo central po Kinshasa mpe ezalaki Congo central Kinshasa to ezalaki Congo central Kinshasa to ezalaki Congo central po bato bakongo kozalaki bakongo bandundu bakongo nyonso to Kinshasa wana sikoyo bapremier habitant ntango baye sikoyo bateke bauta wana bateke bauta oyebiki bateke bauta mpe kote ya Gabon baza mpe na Gabon moni bango baza koya neti peshe po bango masolo oyo ya Congo eza grave donc ntango mosusu ekobima mpe fo ntango mosusu oyebi ke biso basetre na ngai basalaka mpe kopo wana ntango mosusu ya kokopera kobemaka bato kopusaka mpa mindele po baya kosala bulo nde bakesaka babulo na bacentre na baile oyo toza nango wana babaka koteka wana trafic wana bakesaka babulo na baile ozo comprendre mais ezalaki na ndenge yango nalobaki histoire oyo ya mondele po tosolola yango ndenge koko mango na totia na mesa biso tu totia na mesa tosolola bosolo donc tokomi na ntan ya bosolo tozosi na ntan ya lokuta te totiaka bato na ignorance ta ndenge totambola na ignorance biso moko toyoka oraisonne te Niakos aza muteke soki bango bazala bakolo Ngalema ko batekisa Ngalema te po yo tangi komba papa Pierre Kanza papa Pierre Kanza ti lelo bauti koteka cercle hippique de Kinshasa do mabele na bango oyebi cercle hippique de Kinshasa esika bapunda baza bacheval donc soko ozomata bakala oya kotala bande na bacheval ko cercle ekabwana mibale donc eya nzela ja 23 na nzela ya oya soko oye na nzela ja 23 na koya wana monisi mon fleuri tout ezalaki na zamba wana ozo appartenir ka na mwa CHK cercle épique bamasa bauti koteka cercle épique nazalaki na kini koko ya Pierre Kanza bienvenu Sambani master na ngai aza master na nga aza na tumbulaki siko po toya bakola ayi master na ngai abeyaki neve mpo nga mama bakonda babengi grande sœur mpo papa ya so azalaki petit frère ya bakoko Pierre Kanza donc bandeko na ngai makambo oyo vraiment en tout cas batambusi biso na lokuta Mbuta Claude Kanga makambo oyebisi biso eza vraiment barévélation minene bandeko na ngai boréagir na émission abonnez-vous toujours na Congo Alenga TV tokomanda oyela bino masolo ebele bandeko nyonso tu oyo bazali na mposa kolobela mpe makambo etali bakomine ezala komine ya Ngalema bandeko tokobetela bino masolo mpo sanga te boya tokolobela makambo bakomine na biso mpo bato bayebaka histoire vraie ya bakomine oyo ya biso Mbuta Claude Kanga liloba nini ya suka lelo kotindela bandeko baza kolanda biso message nini okolobela bango et surtout mpona likambo etali komine ya Ngalema vraiment surtout na balina na commune na biso ya Ngalema cordon
Cordon Zulu, ferme de Ngaliema. Vraiment, matondo mingi na omona makambo oyo ozosala na kati ya commune na biso organisation et bozalufwa. Le pasteur Dede Moke oyo azosalela Yezu na bosolo na ndenge ya Yezu penda ya Yezu. Donc yango tozalaka bomoko association na biso Mbinza Debu tunga lema ini. Donc bana Ngalema tutosangana mpona commune présidentielle commune na biso ya Lokumu. Donc eza blague te tosala commune wana esalama mpo commune wana ebandi mabanga ti ememi kokangama donc ebombi sekele ebele matondo mingi na bino nyonso mbote na bandeko nyonso esika tozwami na nkombo ya Nzambe. Matondo mingi ya solo bandeko tokomi na suka ya masolo na biso Nzambe apambola bino bandeko toyambaki bongo ndeko na biso Claude Kanga oyo aye komonisa biso masolo azala makambo ebele akoloba me boyebi mpona ngonga mpona ndenge tosolo mokolo ya lelo me sili te tokobenga ye lisusu mpo tosolola makambo etali ebele esurtout mpe oyo ya bokoko azala makambo ebele. Bandeko na ngai komini ya Ngalema na banzi boyoki yango bapesa yango nkombo ya Ngalema toyebi te soki kopi nini Mobutu azalaki nango na koko Ngalema toyebi te. Ngalema azalaka nani totanga ete toyebaka pe te yango moni bandeko bana na biso to bakoko na biso bano tozali kobota moyeba yeba histoire ya pays na biso penza ezali te parce que banotaire oyo bakomaka makambo ya bosolo mpona makambo tali commune na biso bandeko bakufa bapapier nyonso bango batika soki otali bandeko nyonso ezali négligé bandeko ezali pasi pe mawa mingi commune ya Ngalema lelo boyoki nzoka nde papa Pierre Kanza ti lelo azali pe na bana bakoko na ye bazali ndenge mbuta Claude Kanga alobi na biso bango nde bato bazali kokabola mabele donc chef coutumier donc ye azali chef coutumier autaka na descendance ya bancêtre na ye po aherite mabele bandeko zali bakoko na ye bazalaka bakolo mabele wana yango bapesaka titre wana ya chef coutumier. Alors lelo yo papa wana papa Pierre Kanza bandeko toyebi pa kenda te papa Kanza kufa afanda na kimia esika na mokili ya milimo donc kombo etikala pe te nzoka nde kombo ya Ngalema fale ezala Kanza po ezali mabele na ye ya bakoko na ye ke non mabele ya koko Ngalema alo tokoyeba pe koko Ngalema azalaka nani tokoluka pe batu soki boyebi boluka ngai koko Malenga bokomela biso na Kongo Malenga TV toyeba koko Ngalema azalaka nani na kati ya Kongo na biso tobengi RDC. Matondo mingi Nzambe apambola bino mbote na bandeko nyonso to bokolanda émission oyo bo partager yango bo s'abonner ekozala esengo mingi mpona bino. Nzambe apambola bino ezalaki ya bino ndeko Kongo Alenga mwana Fumuki Mbangu émission bokoko ya bayindo tozongi pote ya solo bandeko tomonisaka bino ndenge nini makambo ezali kotambola na mboka bakoko na biso oyo ekambami bongo na président de la République Félix Tshisekedi Fachibeto. Matondo mingi botikala malamu kimia na mabota na bino tokutale bongo mbala nsima matondo. Oh, Jara, Congo fait la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1. On fait la paix, on fait la paix. Ah, Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika le pays s'est détruit. jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone. alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On fait la paix, on fait la paix.